ingeta la famille, ingeta, bokota. Bokoto, dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo la famille, kolala mukana ya somo, kolala mukana ba dossier, kolala mukana ba situation, elobata biso moko, kolala mukana makambo, concernant nani JB Mpiana. Qu'est-ce qui se passe, eza dossier nini, na JB Mpiana bande konanga? Kande boyebi Kongo na biso ezanga kanango matiarte, Kongo na biso ezanga kanango likambo te, Kongo na biso ezalaka kaka Kongo moko ya ba dossier, Kongo moko ya ba situation, Kongo moko ya ba circonstance na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officielle. Bienvenue na balandi nyonso ya kala, bienvenue na ba nyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore boye imalamu na chaîne na biso ya Inès NM officielle. En tout cas bande konanga soki eza mbala liboso esa limite oye kokutana na chaîne na biso ya Inès NM officielle na osenga na yo s'abonner massivement. Tango ozo s'abonaka bongo kobosa na pete koklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officielle akobandotia ka ba vidéo ya sika okozala directement informé. Tobete la rabino toujours et encore c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr et dans la devoir na biso oyo tokoki koboya te tokoki pe kowanga na te za penza devoir na biso ya biso to ya kato informa kabino ya biso to ya kato beti la kabino masolo ya makambo ndenge ezo tambola makambo ndenge ezo kendeka ndenge boyebi Kongo na biso eza communauté moko bande konanga ezanga kanango ba makambo te Kongo na biso ezalaka bolali bolamuki boye oya salaki oya zongaki oya kendaki oya salaki boye. Donc Kongo na biso eza nango kaka bongo na système moko ya bongo. Lelo toye na dossier ya papa chéri, toye na dossier ya JB Mpiana. Kande tobeta lisolo déjà JB Mpiana na bande bela batu. Balingaka déjà JB Mpiana et bela batu basepelaka pe na JB Mpiana. JB Mpiana aza moko ya baikoni ya mboka na biso. Ayemba kapenza kitoko. Abanda pe koyemba lelo te koyemba na ye eza ya kala. Eza na batu mosusu bazalaka kaka bolamuti na tongo boye abandi koyemba eza pe na batu mosusu bayemba koyemba na bango eza koyemba moko ya kala neti koyemba ba JB Mpiana eza koyemba penza ya kala babanda kala na ba musique na bango ti lelo ndenge toye komona bango tomonaka bango bongo. Donc déjà toyebaka awa matière ezali awa makambo ezali awa ya somo ya sukaina pe ezali na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Toye lelo na dossier ya JB Mpiana bande konanga kande boyebi JB Mpiana chaque jour tolobaka toujours aza moko ya ba musicien oya mipesaka respect ya makasi. JB Mpiana lingaka na ye ba polémique te. Lingaka na ye ba makambo ba polémique te oya lobaki oya salaki alinga toujours kosala makambo na ye ya ndenge na ye et puis makambo moko eza nango unique. Alingaka te ke non parce que mutuki ngande asalaki boyenga pe fona sala ye asalaka bongo te ye depuis kala. Tobando mona tana ba musicien mosusu mona mo ba agitation mosusu kandenge zalaka abimisa album oyo soki abimisi ye pe abimisa mais JB Mpiana abando zwa toujours et encore tant na ye ya kobimisa ba album abimisa na ndenge na ye na ngonga na ye ye moko tango ko se sentir que non awaza prêt pour na kobimisa album nde abimisi. Carrière na ye depuis abanda carrière na ye ya musique azalaka toujours bongo. JB Mpiana aza bongo asalaka makambo selon ye asalaka makambo te ke non parce que mutuki nganda salaki boyenga pe fona sala te ye asalaka makambo selon ye soki amoni ke non awe fona sala nde asali awe fona répondre nde aye ko répondre eza bongo. Toyeki kolala tolamuki tomoni mwa vidéo ya JB Mpiana ezo circuler makasi kande boyebi awa tobetaka masolo mingi ya JB Mpiana. Namonaki déjà quelques personnes bayaki kokomelanga balobi mama Inès NM ozo beta lisolo ya papa chéri te ovandi kaka. Vidéo na ye wana ezo tambola mokili mobimba yo vandi kaka olali na yo pongi to ezani na laki nanga pongi te mosusu
tant de komplikaka biso ya kosala ba matière hein okoki kozala oza na yo na posa kosala mais tant ya mosusu ezalaka somme ebomaka biso toza bamama ya bana toza mpe na bamakambo mosusu oyo tozalaka nango na bandako alors ce qui fait que ya mosusu bamakambo ya kosala baémission mosusu ezalaka te eza mwa bongo voilà alors tomeka kobeta na lisolo ya mwa video wana ezotambola ya Jibe Mpiana bandeko na nga nazotiela bino bokoyoka baexplication bino moko ya Jibe Mpiana makambo azoloba parce que soki nga naye koloba awa ekozala kena yo kotelaka papa chéri nakotelaka na nga mutu te me nasalaka analyse selon analyse mais ka bino boyebi bacongolais azalaka toujours na bafaçon na ye ya korefléchir bakoya koyebisa nga kena yo oza moto ya Jibe kaka yo olingaka ka Jibe nalingaka bamisien na biso nyonso tellement bayimbaka bien soki moto osala makambo malonga nakoya awa nalobi ke o penza azosala makambo malonga soki mpe moto osala makambo malonga te nakoya lisusu nalobi ke o penza ozolekisela bato temps eza bongo sans plus tarder la famille natiela bino nanu yango audio ya Jibe Mpiana azoloba bolanda nanu Jibe Mpiana ndenge azoloba ngai ya bino mama Ines NM officiel na ozonga na nga sima pona komeka koya kosala analyse na biso ka ndenge tosala na biso ba analyse ka ndenge tozokota na mozindo ya ba analyse ka ndenge tokontinue na biso ba analyse la famille ekozala bongo pona bandeko mosusu oyo bakota sika na chaîne na biso ya Ines NM officiel en tout cas bo s'abonner massivement bo s'abonner au-delà ya ko s'abonner bo cliquer sur ngonga ya notification ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel abandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé kade tobetaka lisolo toujours et encore vous informer ezalaka devoir na biso eza bongo devoir na biso mais bino pe bosungaka biso na kosalela biso ba partage ba commentaire et kosala toujours et encore malamu tolanda na dossier ya Jibe Mpiana na ozonga nanga sima. Jamais natinaka mise na nga tenir ma propos à ma belle télévision, jamais ngai na salaka crèche et pas mutu, jamais donc au monake je suis correct et très honnête dans ma kamboana. C'est normal hein polémique et c'est si les faut le mutu bo aluki polémique. Pourquoi vous le bangote? Mutu bo aluki polémique. Oui, bango aluki polémique. Yo somoni biso to provoquer bango to le bi mabe pour na bango. Bon pourquoi vous le ba vérité? Mais bon le ba vérité. Donc bon t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé. Il faut le dire. Donc selon leurs propos mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Tokozone ça peut réponse T. Bo finga biso, bo provoquer tokoloba rien, tokozone sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba ba riches, soyez les riches. Nous on est là comme on est avec notre public, ça s'arrête là. Stop. On veut provoquer personne. Biso mais pourquoi vous ne pas vérité? Mais toujours le blanc c'est quoi? Ah boloba. Mais toujours le blanc c'est quoi? Il faut le voir en émission on a zaté. Sinon ça sera que moi je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste observateur aux hommes de la musique des okene. Mabe bolobi ba vérité. Non. Ok. C'est clair. Que au bon c'est que TechP déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant jour ba beta qui boloba que yaza leader. Fait boloba que non, joue ba beta qui on a ba beta bolobi non, yende leader. On a besoin qu'il leader on a fait boloba déjà avant. Pourquoi bolobi ka jour to betina yé? Pourquoi? Quelque part, qui est l'unité de mesure? Pose-toi la question et donne la Pose-leur la question. Ah oui. Ben, voilà. Maintenant, c'est à vous. C'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque bah beta qui na bango. Bah beti. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, ndi makamane salama? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Je peux revenir à ma question. Binon de foboloba. Parce que tant on a roloba, bisoto roloba, chacun o ngana oya roloba, na olingana loba oya parna nga. O bango pe bango oya roloba, ba loba oya parna bango, ba ngate ban lima o ngana lobi. Mais ngana roloba vérité. Mais bango ba oya roloba ni, ba ngana défendre police, to ba mi défendre. Mais moi je parle de l'événement, je parle pas d'autres personnes parce que chacun zo betana ko nga pe na betana kona. Mounam dans la public même jour entre beta même ceux qui bébé chanda pas ya ko beta le même jour ngom na ke bébé chanda pas nga dans la public na ye. Pour vous dire que chacun a son public et qui s'est accroché, qui voulait s'accrocher. Ba concert beti bon analyser ba concert beti na fikino là. Pourquoi ka jour au jiba beti il faut le rendre salama. Maintenant c'est à vous de dire bolinga la loba Francis bozo décevoir biso. Donc na bino pe boza ba injuste.
tolobango lelo parce que bozo la vérité. Faut pas la vérité. Moi à votre place ezakute faut tuna nga to botuna biso bino nde bozala ko ba journaliste bo analyser les kambo bolobi ba vérité. Bo non, il y a ça, c'est clair. C'est clair, il faut pas la vérité. Ngai semaine où les kakawana bango fallait ba beta. Ba beta bango na quartier latin na ba orchestre musicale qui wana. Mais moi, je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert-là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Non, quand même, tout ça batou. Même nanaye, tu as un problème. Bah, que c'est une balette au solo là, tu as un problème. Mais public n'a biso, et go créer incident. Nabo motonanga, en tant qu'humain, nabo motonanga. Je me suis dit, non, je peux pas faire ce concert pour la sécurité. Pour la sécurité, pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi, j'avais pas besoin, il y a Rosombon ou à Vodacom? Non, vous en avez besoin d'un. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte, bolo la vérité. Mon eloko, ils ont ça la passi, ils ont ça la bienté, ils ont ça la bienté. Peuple a zomo na makambo oyo. Ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les. Jamais n'a tina ramissé n'a tenir ma propos à ma belle télévision. Jamais ngai na salara crèche et pas moutou. Jamais. Donc, au monake, je suis correct et très honnête dans ma cambouana. Et ça normal, polémique et c'est si les fois le moutou aluki polémique. Pourquoi vous le bangote? Polémique. Oui, bango baluki polémique. Yo somoni biso te provoquer bango to lobi mabe pona bango. Bon, pourquoi vous le vérité? Mais pour le vérité. Donc, t'as la publicité là même comment les musiciens parlent à la télé. Faut le dire. Donc, selon leurs propos. Donc, selon leurs propos. Mais oui, baso luka polémique. Nous on veut pas de polémique. Tokozong s'appelle réponse T. Bo finga biso, bo provoquer, tokoloba rien, tokozong sa réponse T. Si vous êtes les meilleurs, soyez les meilleurs. Ceux qui bozaba, ba riches, soyez les riches. Nous, on est là comme on est. Avec notre public, ça s'arrête là. Stop. On veut provoquer personne. Mais pourquoi vous ne pas la vérité? Mais tu as le Ah, boloba. Mais tu as le il faut le voir en émission Ganazate. Sinon, ça sera que moi, je suis en train de t'influencer. D'accord. Une émission, tu es seul au critiquer Yomoko en tant que journaliste observateur aux hommes de la musique des autres. Mabé, bolobi, la vérité. Non. Ok. C'est clair. Au bon, c'est que déjà. Pourquoi boloba qui a monté avant, joue à bêta qui boloba et y a za leader. Fais boloba que non, joue à bêta qui on a ma bête bolobi non, y a des leaders. On a besoin de leader on a fait boloba on déjà avant. Pourquoi bolobi qu'à jour to betinaye? Pourquoi? Quelque part, qui est l'unité de mesure? Pose-toi la question et donne la réponse. Pose-leur la question. Ah oui. Ben voilà. Maintenant c'est à vous maintenant de réfléchir sur ça. Puisque bah bêta qui n'a bango, bah bêti. Pourquoi seulement le jour où moi j'ai fait mon concert, Ndé Maramane Salama? Pourquoi? C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Non. Je peux revenir à ma question. Binon de foboloba. Parce que tant qu'on a roloba, bisoto roloba, chacun au ngana oya roloba, na olingana loba oya parna nga. O bango pe balinga koya roloba, ba roloba oya parna bango, balinga te bandima o ngana lobi. Mais ngana roloba vérité. Mais bango ba oya roloba ni, balinga va défendre police, to ba mi défendre. Mais moi je parle de l'événement, je parle pas d'autres personnes parce que chacun a zobetana ko na nga pe na betana ko na. Mountamta la public même jour entre bêta même ceux qui bébé tchanda pas avec bêta le même jour. Nous on a que bébé tchanda pas dans la public na. Pour vous dire que chacun a son public et qui s'est accroché, qui voulait s'accrocher. Bah concert Betty. Bon analyser. Bah concert Betty na fikino là. Pourquoi un jour au Jiba Betty il faut le rendre salama. Maintenant c'est à vous de dire. Bolinga la loba Francis bozo décevoir biso. Donc na bino pe boza ba injuste. To loba on lelo. Parce que vous avez la vérité. Faut pas la vérité. Moi, à votre place, ezakute faut tuna nga, to tuna biso. Binonde bozala ko ba journaliste, bo analyser les kambo bolobi ba vérité. Bo non, il y a ça. C'est clair. C'est clair. Il faut pas la vérité. Ngai semaine où les kakawana bango fallait ba bêta. Ba bêta bango na quartier latin na ba orchestre musicale qui wana. Mais moi, je vous dis que Vodacom aussi m'avait contacté. Oui, ça, pourquoi j'ai pas fait ce concert-là? Pourquoi? Pour éviter tout ça. Non, quand même, tout ça batou. Même nanaye, tu as un problème. Bah, ok, c'est une balette au solo là, tu as un problème. Mais public n'a biso, et go créer incident. Nabo motonanga, en tant qu'humain, nabo motonanga. Je me suis dit, non, je peux pas faire ce concert pour la sécurité, pour
pour ne pas perturber l'ordre public et les cabines. Pourquoi il n'a pas fait la même chose? Il pouvait bien le faire. Tu crois que moi, j'avais pas besoin, il y a Rosombon ou à Vodacom? Non, non, vous en avez besoin d'un mot. J'ai aussi besoin de remplir mes poches. Mais quand même, tous à la batte. Bolo la vérité. Mon éloko, ils ont ça la passe. Ils ont ça la bienté. Ils ont ça la bienté. Peuple azomo na makambo oyo. Ils ont ça la bienté. J'ai des questions dans les. Voilà. De retour, la famille n'a bandi ebele à bateau. Toti koyoka jibe piana, toti kolandaye, makambazo loba awa, kande na loba kae, ezana makambo mususu. Bogo bomba, ezape na makambo mususu, o bogo tikala na bino ko bomba te. Oyo, il faut kaka, ce qu'il faut ebima. Soki eza ya koyinda eyinda nango eza bongo toti biso nyonso kolanda a jibe mpiana ndenge azoloba jibe mpiana selon les explications na ye alobi ke ye atindaka na ye batu te keno bakende kofinga mutu kingandi parce que lelo oyo tokomi komona bandeko na nga ekomi ba chroniqueur na ba chroniqueuse batu ebele baye kofungola ba chaîne na bango mpona koya kofingaka baninga mpona koya kofingaka. Non, parce que dans la zone de Kingandi, au monde à bateau Kingandi, babandi ko finga muto Kingandi. La plupart, tout le monde a bakawana et belé na Congo na biso. Ce que batu oyo bazo souffrir na ba dossier oyo eza bastar bango moko. Parce que la plupart de gens balobaka kaka bastar na bango nde ba ofuta ka bango ba bongo pour que ba finge la bango muto Kingandi. Et comment nango bongo. Ata soki star wana ayebi na yete. Pour votre information, vous savez qu'il y a de ces personnes qui ont na bango kaka pona bakombo na bango eyebana. Ba yeba keno ya zalaka mutu kingandi, mais ya tana mutu wana na star wana batika la ta kosolola te. Batika la ta komona na te, mais akoya sur les réseaux sociaux azo finga kombo ya mutu kingandi. Batupe au mona batu o benza ba mosusu bazo kanisaka keno ye mutu azo tinda ka bango. Ye moko nde afutaka bango bakende ofingela ye yango boye komona jibe mpiana lobi ye atindaka mutu te puis batu na ye bayeka mpona kofinga te ce qui est normal et ce qui est vrai tokowanga nango te eza makambo moko tomonaka bato ya jibe mpiana bafingaka te bango ata soki bakotika ndenge ezalaka bakoti na bango kosala bainterview bainvite bango na baplateau moko boye songolo pakati omona bato ya jibe mpiana bafingaka na bango te bazalaka na sagesse ya makasi balobelaka kaka musique ya star na bango mais batu mosusu omona kaka na plateau ya 30 minutes il faut komona biloko bakobimisa il faut komona mafinga oyo bakobimisa la famille bomoni ba makambo oyo tosalaka eosala bien te eosunga pe te nga nalobaka toujours yango bomonaka nga na chaîne na nga nayaka soki eza dossier afali na koya soki eza dossier ya wera so na koya ya faire egola na koya pourquoi parce que objectif na nga ezalaka musala ya bastar na biso ekende liboso musala na bango ekende liboso bayebana bakontinue toujours koyebana mokili mobimba mais soki biso tokozala bato moko keno mwa likambo moke moke il faut toya kofinga bango mwa likambo ya moke moke il faut toya kosabola bango mwa likambo ya songolo pakata il faut toya koloba toya kosala toya bomona te keno tosungaka bango te toza censé et appelé ya koya kosunga bastar ya mboka na biso toza appelé ya koya ko soutenir bango mais pas te que non parce que nga nazala mutu kingandi parce que nga na soutenaka mutu kingandi il faut na ya ko finga mutu kingandi et surtout nga na mitunaka ba parti pris wana nyonso ya nini bango nyonso bazo yemba nga na sepelaka na bandeko mosusu o bazalaka ata soki babengi aza wario mais soki amoni fali pupa yembi nzembo ya mabe bien que aza wario mais akoya lobi papu wana obeta kifo moni nzembo wana ifale otia ba image boy ifale o mata o kitaboy na kama kakomona batu mosusu ata soki ya bino star azosala ba erreur moko boye bozo ya encourager ye ata soki azosala ba erreur moko boye bozo soutenir ye mais bozo sunga ka bango te mutu soki asali ba erreur ezalaka toujours bien boye bolobeli boye bosololi boye bolobi pour que esunga bango lobi kuna bayeba ndenge nini ya ko faire évoluer ba musique na bango ya ko faire évoluer connaissance na bango ya ko sala keno ba kende liboso mais soki bozala batu moko ata soki ya bino zo sala ba erreur moko boye boko ya toujours sur les réseaux sociaux boya ko sabola baninga mosusu bo sunga ka star na bino te olia kenda ka liboso bino bozaka focaliser sur ba star mosusu Gana lobaka toujours, moi dis soko lingi moto.
ba o balingaka penza jibe mpiana oyebi ke na lingaka penza jibe mpiana parce que na obeta lisolo quand même ya jibe mpiana c'est tout à fait normal na loba kaka exemple ya jibe mpiana ba o balingaka jibe mpiana soki oza na chaîne na yo ya YouTube mais tombolaka mosala ya jibe mpiana oza na besoin te ke nona kende kofinga soki profite tombola nde mosala ya jibe mpiana wana penza ekolakisa ke no olingaka ye pourquoi parce que ozotombolaka mosala na ye mais soki olingaka ye te wana banda siko kofinga bato mosusu mais soki olingaka penza star na yo oza na besoin te ke otala oh frère egola ayembaki nini fali pupa ayembaki nini weranson ayembaki nini oza na besoin ya wana nyonso te okozalaka na besoin ya koya kotombola star na yo ezalaka bongo tombola nde star na yo oza besoin ya koya kolakisa na mokili te ke no yo oyebi mafinga parce que y a de ces personnes aovanda penza et puis azoloba ngana fingaka ofinga l'occasion de quoi mutu kutu ozofingela ayebi ata koyeba yo te mosusu akalkilaka yo ata kutu te mais yo ozokotaka na masumu ya kofingaka baninga mosusu tombola mosala ya star na yo omoni ke star na nga ayembaka bien asalaka na yeba makambo na ye kitoko ya kotombola ye sur les réseaux sociaux tombola balbum na ya sika salela ye ba publicité pour que bato mosusu o bayebi te ke non jibe mpiana abimisi nzembo asika bayeba ke tomonaki na video moko baoloba kuna nzembo asika ya jibe mpiana soki yo koya kotombola star na yo te bato bakoyeba te bato bakotikala koyeba te ke nzembo asika ya jibe mpiana esi ebimi pourquoi parce que yo moko de ton côté oza na temps wana ya koya kotombola star na yo te wana mosala na yo eza kaka ovandaka ofingaka oya sali oya mataki oya kitaki oya kendaki oya zongaki oza na temps wana mais temps ya koya komatisa star na yo oza nango te c'est dommage bomatisaka bastar na bino ekozala malamu bosalelaka bango bapublicité boya kotombolaka bango sur les réseaux sociaux ke koyaka kofingaka baninga mosusu ezosala mabe ezosala ke non mosala ya bastar na bino ezokendaka nango liboso te voilà suka na biso yango